tendresse, la mauvaise, la sorcière a profité parce que baninga na ba artiste ba benga ki ba kende ko sa ba spectacle la cabine. Tango ba ko zonga po ya profiter alekisa mobali na kisi ya mbongo na danini na ba benga kango nini na Pointe Noire na Ponta Negra biso to benga na portugais na Ponta Negra bazonga ki bien makambo nyonso bien pe mbongo papa se ya zwaki ye mali kundu ma tendresse ma zabolo koko ba Shaka Zulu tendresse angola ki mbongo na yoko ke ngo bien yo tendresse ki osibi soko osibi makangu na yo yo linga baba tunini soko ki mama papa se na ndonga baba boma ete seke za chimbau poso la na mibali na mbetu obolola na oseya na leki no mwasi na koya lisola jantimo na koya na lisole ya mwana mobali oyo bakenda ko dedone mutuka na leki na yo makambo oyo salaka na kasangulu na sa pont papa wana zaka na kasangulu na sa pont kota mai wana na bosali kombo mai wana babenga yango makambo oyo salaka po mwana mobali wana bo escroquer mutuka na lokote no li essence na oya nango chiko to kende mundibu ona poto babenga bandibu mama na nzambe na mavuanga na mavuanga na bana koya dadi mavuanga di mavuati te bobali te oh si la sali bozoni pena ya république si là c'est la honte de la république ake ko se biso mobala mundibu wana za soki marocain na omona un marocain donc si la pena tula ki na donc na antori na me na ko alika bo de pati yes we na yo nga baba tunini soko ki mama papa se na donc baba boma ete seke za chimbau poso la na mibali na mbetu obolola na oseya ye ko le ba biso ni e kausa obana na libumu chimbau te au fout donc ma sacrifice ya ngango ke noko na Pointe Noire te yo nga si tuko nga na bango te so ça moi ça te maison se pas nga no borela malade total na ko boma yo na ko futa camping à transport à ozonga luangi yo a ko réduire famille on sur la poussière je te dis so lingi to luka na tour spirituellement to luka na spirituellement parce ngai naza muto lokuta te le batam su ba ko le bakyo ko le mama kuta famille bota ko la acception passeport ezaki ya mutu yango na bomba kaka année de naissance na tout yango Zuma ya tala yango boyebi ngati boyebi kombo na ngati yango oh nani oh mama na oza kuna na yolo oh mama na zaka liputa olata yo Zuma yo tendresse elongi kemba lo ngomba mobali yaka toro elongi lo toro yumo ya tendresse manzoto yo se tumba mae na zazu na savon noir à Pointe Noire démon lelo na ko choquer bino mabe bomoni famille bota bomoni oh mama kulutu na bino ye na passeport mutu famille bota nyonso atindela ngambongo amoni ke kombo wana ya mulanga mba ya Clarisse ce mois. Maman Kouta, famille Bota, je suis fier d'être famille Bota de Belgique, on dit la patronne. C'est quoi, Zuma? On m'a dit passeport, on a $250. Depuis c'est à l'ungwila te. Mais cela tout là, mon top c'est l'ungwila ça te. Maman va aussi la tout là ma casse. N'a préféré qui deuxième femme il y a Belgique, mais mon bal est congolais. Facile à garer, présentable. Et si dans le langue, possible derrière un problème à français. Un problème à frites, ma casse. Un problème de ressources français. Autant que la classe colonisée par des Belges. Si là on a un problème à français, on a formuler une phrase T. Du début à la fin en français.
Sila n'a jamais na yoka place Sila azo s'exprimer en français. Voilà, très heureuse de vous savoir nombrer la famille Libota de Belleville Candy la patronne. Je vous dis un grand bonjour à toutes mes fans, m'abonner nanga, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup la famille Libota. Belleville Candy la patronne, je t'aime beaucoup ma sœur. I love you so much. Oumela bisiko zali, moi si ya Maele, moi si ya Boanya, moi si ya Nzoto Kitoko, Nzamba Kelayo, Tangazara na mutu moko, Azali na mutu calme, Nzamba Kelayo na trouble te, Nzamba Kelayo na kimia. Preuve na elobeli na yo, déjà elaksa ke moi si oyo, Nzamba ya na nzela na ye atika bilembo. Ça c'est Belleville Candy la patronne, notre patronne. Belleville Candy la patronne. Bonjour la famille Libota. J'espère que bozota la film na biso Torgnol. Torgnol les ali film moko oyo ko édifier biso makasi. Torgnol les ali film oyo la patronne ayeli biso pona kolakisa biso que na vie ezakaka te mwana oyo botinde akoki koyela yo esengo ya vie. Ezakaka te ndeko na obimi na elibota moko nde akoki koyela yo esengo na vie to kaka yende oki kosunga. Toyebaka koyeba valeur ya mutu, toyebaka ko respecter ba toyeba ko linga batu nde to milinga biso moko et sala biso bien makasi. Vraiment bon continuer ko tala film na biso Torgnol. J'ai invité la patronne à soka akati yango. To soki akati yango te c'est que 11e épisode nde ekoti lelo. Na ezokota lelo plutôt na 16h parce que je peux pas regarder l'heure, excusez-moi ma famille Libota, bon excusez maman Koulouti na bino. Na film ezokota na 16h30 awa, film na biso Torgnol 11e épisode ezokota. To consommer yango kande to mesala ko consommer, to soutenir la patronne na mabondeli kaka ndenga leka ki pona ko yebisa biso que tout ce qui se passe, j'ai les oreilles. J'attends ça. J'écoute ça et je le yeux, je vois, mais je gère ça na calme nyonso. Ça veut dire beaucoup. Naza a te pona koma interprète ya la patronne. Naza a te pona la ba makanisi ya Belleville Candy. Donc nande pe na yebi ki aza mwasa mabonde elita mso lobi ke justice a Nzambe. Tout ça et dépendre kaka la ndenge la patronne na Nzambe na ye basolaka. Sans plus tarder, et parce que je vous avais promis, hein, ma famille Libota, je vous avais promis, il y a un peu Sabino matière bio. Penaye, non, la bandana zoba et moi si le quoi tendresse. Il faut na bandana nous na kizengi ya Zuma, bolole ya mobali. Zuma Tumba, bando botama, ata certificat école primaire aux Anangoti. Bando botama pas carte électeur, carte bancaire aux alanangote. Tu fais semblant et on sait la mission à TV comme si tu gagnes des millions. Or tu gagnes rien. Chaîne na yo Zuma Tumba et a un problème à monétisation. Li kamubune boye. Zuma, quelle est la solution à nous? Il y a monétisation à chaîne. Tu comprends mon frère? Avant ya kofungula mbanga la otama lesa ma oyo. Talela ngai man lesa ma oyo nyama le cheki musuamba. Zuma Tumba le cheki musuamba ya mibali nyonso a TV. Il vit pas na azande mon ayota. Il est responsable. Il a une femme, il a épousé sa femme. Il vit pas. D'ailleurs na tek na ontie ma photo mariage à Yves na moi si na ye. Il ne vit pas Nazali responsable plus que toi fois 1000. S'il est famille Libota, il est famille Libota. De quoi ça te dérange même? Ça te dérange où même? Montre-moi. Pourquoi ça te dérange? Ça te choque pourquoi? Donc, bino bovandi na maman na bino si là, à quel côté la bino mundela maloubé. Famille Libota, likambu munene boye. Tolobaki mamba mundela malube tolobelango te. Mais ngai non ça la hypocrisie. Lokola bokoti Belleville Candy la patronne, le boss des boss.
Moi c'est à mayele. Maman kioma koma mayele esi la kate. Likola mundele ya malube. Boye kotanga koma si la zui mubali mo bo c'est un autre sola non bien. Avant na ya na zuma likamba passeport. Maman la bino si la zui mubali azui pona ni mubali ya congolais. O azana makasi na nzoto. Un bon tonton congolais ya Mukongo, ya Mungwanzi, ya Mutete là, je sais pas moi, ya Muswahili, qui sont à Goma, Kivu, Katanga, azui si la te pourquoi? Si la lelo a quelque peu ça biso humiliation. On a binga son na zabidoko. Belza salinga un sale coup. Ya ko zelanga tata loko mundela malube aussi la zui. Un plongeur laveur des assiettes et de verres et de couteaux et des cuillères dans le restaurant. Mundele moko boy aliaka fumbwa, aliaka mbika, aliaka na wangila. Oh, mine ba kanisa si la zui liba, what is that insult? Eza parce que aza mwasi azanga soni. Aza mwasi ya crédibilité moukie. Boluka est choc. Bon, comment un film est choc? Si vous avez une bonne mémoire, et ça n'a une émission dans la salle, je te scelle. Na esa bilonga lobi bo comme un film à choc, na ko choquer bino. Prenez vos papiers, prenez vos vic, courrier. Boya loba na bato. Mais mobali aussi la bimi c'est libiso ça mobali ya moi si baluba lobaka ke akomi na suka mushikila. Moi ça sous na choix te parce que si là elle n'a pas de choix. Si la touli premier deuxièmement si la ne fera pas d'enfant parce qu'elle n'a rien à l'intérieur. C'est fort possible à que zomundela maloube parce que si tu as un bon tonton et un congolais tant soit c'est préservant la vie. Alors que ngai moi si on a obala ne moi si na obota ne bana. Akoya kolokota vagabond ya si la te quand même. Akoya kolokota moi se ba panza libumwa babimisa miom. Ya 150 kilos te quand même. Une fois si là que ne kozwa mundele ya malube. Et bien de la malube. Lika mumondana boy. Ponga pelande na zabo ngai plasma. Écran géant à 1000 pouces. Botama muluba n'importe quel muluba te botama mu kwaka longi. Oka sentiment. Ba sangi c'est le mélange à babindi. Ba kwalon tu ba na kati. Et pesi plasma. Nga ko le ota mundela lemba nzoto bongo te. Moi moi na za mundela mo za impuissant. Ah mundele moko dongi ba kase nzoto ezate. Ah mundele moko boedo mundele moko ali alipa na mwa manzela nzela. Oh, soki si la kenda kozwa mwana ya roi ya Angleterre. Wa tongono molongo quand même ça va. Soki kenda kozwa mwana reine ya Hollande. Soki roi, soki Hollande, soki roi bazakana, soki reine. Soki si la kenda mundele moko français d'origine. Mais c'est un immigrant. Oh, on m'a dit souma yo tellement que Chiki Moukie. Chiki Moukie. Je préfère bien ces mecs national. Mobala anima kwakala parce qu'il est portugais. Un portugais à sa moutou na katsabatu. Aujourd'hui, ma liqueur rebelle à Malonga, ma bloc rebelle, et ça provient de la Portugal. Je préfère bien mon baliani Makwakala, il est portugais. Même s'il n'est pas canadien d'origine. Mais il est quand même, s'il est immigrant, mais il est portugais. Mais où c'est un asiatique, mon bal asiatique, la zali, mounibu. On apporte ma mère à bandib. Mama na nzambe na mavuanga na bana roya dadi mavuanga di
Bon voitité, bon balité. Oh, si la sali bon zone pena ya république. Si là c'est la honte de la république. A quel conseil ça mon bana mundibu. Wana za soki marocain na omona. Un marocain. Donc si la pena tout là qui na donc on a en temps. Non mais là on va lui caboter pas. Yes ouais. Di kambu makasi boy. Ok quand ça mobala mundibu. Osana bandero na poto ti. Yo si là. Osana bandero na poto. So mundibu nona ya tekani. Atanga ba crédit. Ya cha téléphone. Mundibu na tekani. Ya salisa shop are ya western eh. Mundibu na taka ba pilipili bien ba Thompson. Eh. Loko la tendresse à tout là, tiens au coup femme bala pese ata lungui la te. Mi sola tout là, muto pese lungui la sa te. Maman bango si la tout là ma kasi. Na préféré qui deuxième femme ya belle vie, mais mobile ya congolais facile à garer, présentable. Eh, si la mobile ba sola langue ni. Pour si la derrière on a problème à français. On a un problème à frites, ma casse. On a un problème de ressources français. Autant que la classe, on a colonisé par des Belges. Si là, on a un problème à français, on a comment formuler une phrase T. Du début à la fin en français. Si là, n'a jamais n'a place ici, là, à s'exprimer en français. N'a pas T. Sur l'élo, si là, il fallait qu'il aura un sur ma bé, assez sur théâtre ma bé. Ah ça non sur ma bé, santé ma bé, elonge kubi, oui, na âge na ye. Na façon elonge comme libongo, oui, ça se comprend, il faut que le rota mundibu. Pour un vrai blanc, à Kobalete, est d'origine française, à Ozoaete, en belge, à Ozoaete, en suisse, à Ozoaete. C'est normal si la salle a vu son son de la République. Ça, c'est la honte de toute la République démocratique du Congo de voir une fille congolaise à l'aise, prétend, va se marier à un mundibou. Un mundibou. On a mundé la maloubé. Oui, mais là, on a un bon mara famille de Bota. Comme va maloubé. Pour voilà. Bah, ça va mindele, on a pas qu'on va leur ça là-bas. On sait qu'on va mundele. Mbala liboso na yoka komba malube eboma vie na kamwate lelo na kotala bagazo ya so mundele mo aliaka fumbwa aliaka lipa na nzela na mwamba mundele munibu hey sila écriture mabe santé mabe makano sa vie mabe ebale li mabe poison. Et balé limabe mudele ngolo wa jeko. Wa mubali li ngwana. Mubali wa jeko. Ebisio. Na jabido na ko katika mbote. Ezo bo manga. Na songe la osima na zona oskizenga Zuma. Zuma. Banda le mot passeport. Ou bien cet livre que je tiens à ma main. Le passeport de la République démocratique du Congo, Yango. Zuma, est-ce que Ngaïne Nazabo, je prétends mon bola lokola sila? Pour moi, na mutabo, moi na deux c'est un an. Donc c'est Serena Tshisekedi. À quoi y a donc ça théâtre? Aya lukani na théâtre. Si les gens sont bola, alors qu'on va ne pas avoir une cité, ce qu'on ne peut pas dire d'amai depuis kala pour banda kala cité za salité. Cité à bangungu ya mai na balabala bangungi salité. Tu comprends? Ngai plasma. Là je prends ma part et de mon grand frère papa toute ta famille de Bota. Ce qui yo na famille na yo Zuma na famille na bino. Ata soso ya kokeri qu'on a poto azate
so na beno tambi tangela ba famille onga na bango na poto ba oleka 10 eza loboko azekwa te ya musika te ya ba abando pando tuna ke on abando tuna ba tuna ke on nana abando best explication moni mwana ya koko ya papa na ngato ya mama na non tu comprends ngai Clarisse na ko vanda pona c'est la pauvre fille lokola sila so nazela ye po ya ko benga ngana apesa nga invitation pour que dans région en Europe mito que tu es yonde ko mama na onde bambule zo beta makasi be mama zo dinda kuna na bagata makasi na yolo kalamu e koti na ndaku na matufi ozo comprendre na matufi na masuba nyonso ya kalamu na ndaku sema mama na olalaka zuma ya liboso sombela mama na ombetu voilà na itoko tu comprends yo moko nanu ozwa mwasi na nyongo sala kanga lupangu ya salite ya maputa mwese ya basashe etumba batu na poswa nzoto oyebi bino moko foto kenda na bino mabe parce que vous commencez à dépasser des limites quand même zuma on a problème elamba on a problème à relier on a le coso tellement makasi tendresse avant na yolo voisine ya kapela yanda kwa humidité yanda kwa solo yango change yango ba peinture na ba pepe pa pamba bino bo kanza ka zo mbongo mingi ba puku ba pesa ye mbongo mingi yango changer ba couleur atinga manda ko na ponda ko les moins cher na âge na mwasi mukolo bo bima misisa vert obima ba cancer ozakata na passeport te bino nyonso nde bozane boganga ka bo ata na passeport te ngasko na bimi moto gashi na bimisko moto gashi ya famille Bota parce que Yozuma kizengi ya mubali bolole que tu es oza le côté pe rotika la koza le côté tu seras jamais comparable na bana basi nyonso e bana mibali nyonso o ba soutenir Bellevue ngai naza muto lokuta te o lo batam su ba lo bakyo ayako le mama kuta famille Bota yako la acception passeport ezaki ya mutu yango na bomba kaka année de naissance na tout yango Zuma ya tala yango boyebi ngati boyebi kombo la ngati yango o nani o mama na oza kuna na yolo o mama na zanga liputa olata yo Zuma yo tendresse elonge kemba lokwa ngomba mobali yaka toro elonge lokwa toro yumo ya tendresse manzoto yo se tumbama na zazu na savon noir à pointe noire démon lelo na ko choquer bino mabe bomoni famille Bota bomoni ti oh mama kulutu na bino ye na passeport mutu famille Bota nyonso atindela ngambongo amoni ke kombo wana ya mulanga mba ya Clarisse c'est moi mama kulutu famille Bota je suis fier d'être famille Bota de Bellevue qu'on dit la patronne siko yo Zuma omani passeport oyo nazongo na $250 depuis 2019 na décembre et si la année okutu si na rénover mususu bolobani na renouveler plutôt na si na renouveler mususu so na yele onanu oyo po oyo eza depuis kala pona mikolo lelo oyo passeport non ya des jours pona na raison attente que telema kuna ko sala mulongo na capture te tanga papa mokonzi atanga 250 turo pa auto tanga 200 pour changer ezala un peu moins nini na boye nango tanga banzela milemle na pesi kaka mbala mo pesa kaka moi 2 jours na jubor pourtant na l'acceptation passeport on a changer na la terre robe bleu oh wana ils ont la chemise orange ya rose on comprendre bon moi na OK et a photo mon côté bon kanga bien bon c'est voilà bon ma kuluto sande moi mkebo yango bo kanga bien bon moni pe oh wana nazana coiffure beauté na che perruque bouclé na che kabela ya bouclé ya awa oh ezali ya nini kabela tout droit ya lisma
Siko yo tendresse. Pona yo kantaka Dubai na yo eza esiko kenanganda ba soso na Pointe Noire. Tendresse yo ka soni. Mutaka ese nuni yo. Soke sa kindumba na Pointe Noire. Eza soni. O mema grâce na Pointe Noire na ko teka na ba west africain. Mwana batavimba libumaninga kufa yo za démon yo tendresse. Est-ce que yo za mutu yo ko yo va na TV po finga ofinga Bellevue? Yo ko binga ofinga Belata? Bela lesa yo. Afuta pesa $1000 oluka ndaku. Yo zaka na mbongo zo ndaku yo tendresse et tout le mois so yenda lesa ka mibali. Yenda zo ka mibali en charge. Tendresse yaka telemawa. Na benga na fona sila na yo lekisi. Olutisi. Eluti me la kona elutisi le bakana ba mongo. Olutisi oki. Ose le côté ose le salité. Tu baises avec n'importe qui pour de l'argent. Papa nyo sera pour que saka kinduma la Pointe Noire pour ya ko lesa gigolo na yo. Wa ko lesa gigolo na yo ya fa. Na ba gigolo na mususu na basi no ba lesbienne. Atako tu Bellevue aza lesbienne. Akoko linga mwasa salité le quoi te pa na mutakala no ezan kele. Oza mutakala français. Mutakala velours. Mutakala mabe mutuel pas bon à voir. Yo mwasa boma mwinda. Yango moni mibala poto bakoko lingote. Kaka tata wana ona kutaka na hotel kuna kota farage. Tata na elongi rouge elonga pilipili. Asila ngala sila ila ko caméra zo chauffer de plaque à réchaud. Ba lia yo na 24. Yo ganga yo ganga yo yanke yo. Yo yanke. Bande ko tiba mwana ka océan banda ko bela bongo. Tendresse asala kisi na Pointe Noire. Pote ka papa océan na kisi. Lokola pe biso bana baluba. Tozaka makila makasi. Yango bo moni tango erati wana erate océan. Ndo océan tikala ke lela bongo. Océan komi sumela bilamba. So ezotanga. Océan zo lela kaka loboko na lokolo egumba me komi loka batiango bigudi. Pona tendresse. Leki na ya mwasi. Kota za ko futela na mbinza. Na ozone. Ba voisine na ye. Voisine ya lopango. Ce qui a kata lopango to ya ba parcelle avenue. Ayeba ki mama on ezotanga bila ko mama Marie na Kasangulu na Kindamba. Lelo na baki na koloba. Yo sakai na batu mingi yo tendresse. Tendresse ba ayo ko mama papa se ya kuna et pas mama nani mama Marie. Mama batazana likamute me boyo kamunene pe likamunene likamto ko sambwi sana. Tana soko yebi yanga yakala ngona TV. Doda ko tinenga mabele na yo ndongo yo kengila ke photo tindela ye atindela $50. Ngana yo ti mukolo mukile ko kufa tendresse. Maloba na biso mele ko kuta na te to ko vanda ka veni moko te pe tina kisata to ka choix moko te. To ka choix moko te. Nga choix na ngeza limité commune présidentielle. Yo choix na ezali kapela yolo posa ndumba ya mopono. Foza la kuna po kuna ne ba client ba yaka na ba pusu ne ba porteur. Voilà ton niveau. Tendresse a même papa c'est ya kuna pas maman nani. Maman Marie, tendresse tango yo même papa c'est ya pas maman Marie. O vandela papa c'est ya kuna ke mobile nga zo bela azana nani na AVC. Po sokola kaye, po edaka ya sala ka toilette. Osalango yo mwasa tebe soki tembe na ko kende kindamba na so kende ko interviewer Maman Marie na secrétaire n'est pas des loups. Donc non ma belle, tande singa ba na salle so crise. Tension comme atayo. O leki so figi Bellevue mingi. Tala mwasa banganga. Tangu banani papa Koba. Yazidani Evelyne. Maman Pela. Oh, c'était qui encore? Qui aussi était là? Oh, bah, Kizana Bouzouboyo. Oh, comment je peux oublier? Maman Pela. Yazidani. Papa Koba. Nani Lisusu Nzambe. Bon,
au cours à émission sur mon tour sur comme voyez na oye la bino toute fois na tanga no comme sur on ça m'a échappé bazaki na spectacle na Kabinda boka bo fungula matoi bien la famille bota boyoka boka kindoki ya tendresse boka misala mabe ya tendresse babengi papa Seyan on a papa Seyan bande ko tourner pas vient na Freddy Mbalo Sombo bon ba la mejengola mais il y a na mejengola mais vraiment joyeux anniversaire 50 ans ils ont mouqué na moi si so ko 50 ans c'est que nzamba yebi yo zo comprendre mejengola mais notre semeki national motema ya Freddy Mbalo Sombo ya na moko motema mikolo ku tolinga na yamba il faut na yambela bino ye bino na yamba ya Freddy Mbalo Sombo expliquer nde motema mabeza na théâtre mikolo dans ça ba descente mingi tango bango ba invité pe papa c'est parce que bazaki na spectacle na moment na maman pela maman pela ça na succès vient na papa ko baza na succès Eveline Zidani moi si kitoko ko sekamata ma ekokoto moi sa mwindu ngolo azaki na succès papa c'est a succès nini o papa c'est azaki nango bango batiki ba famille na bango na pembe nini o baluba balobaka na pembe nini de quel droit bango bango ke le balé qui sa papa c'est na kisi o bomona ki mwana moi sur tendance azanga soni ya makole baluka ya makolo X makole kuba mama mobimba ya kala 1979 aya kokosa batuke ye bébé ti bomona ke bande ko akize baninga aleka na TV lokwa biso ba congolais tozaka facile à corrompre so bomoni ka mutu ayo sala émission so le lama misu bino bike ngo mawe ba sala mabe bo funga matoi bien bo yoka ba bengi si ndeko na bango saki na point noir qui est papa c'est Olivier Mandela papa c'est ke na Kabinda te akei papa c'est ba sali pe ba spectacle na bango ba futi pe mbongo na bango ba kaboli pe mbongo na bango à partir ya nini ba yeko zonga ba koti point noir bango nyonso ba artiste ba zwaka avion te ba zwaka avion na bango Brazzaville wow ba yeko zonga na bango Kisasa papa c'est rentré en bonne santé tant ba zongi point noir papa c'est azaki bien après quelques jours dont la fille qui est tendresse, la mauvaise, la sorcière a profité parce que baninga na ba artiste ba benga qui est ba kende ko sa ba spectacle la Kabinda tango ba ko zonga po ya profiter alekisa mobali na kisi ya mbongo na danini na ba benga kango nini na Pointe Noire na Ponta Negra biso to benga na portugaise na Ponta Negra ba zonga ki bien makamunyo so bien Pemba papa c'est ya Zouaki. Ye mali kundu ma tendresse ma zabolo. Koko ba Chaka Zulu tendresse. Angola ki mbongo na yoko kengo bien. Yo tendresse ki aussi bi makangu na yo. Yo ninga baba tunini. Soko ki mama papa c'est na donga baba boma ete c'est que ça chimbaou. Poso la na mibali na mbetu obololo na oseya. Ya koloba biso ni ya kausa obana na libumu chimba ute o futo ko sacrifice ya ngango ke nako na Pointe Noire te yo ka situ ngo na bango te so ça moi ça te mais so ka se pa nganga no bokela malade total na ko boma yo na ko futa camping à transport tendresse ababamba nani papa c'est ababamba nzete nakati ya douche boyoka bien bofunga matoi lokola ye elle veut traiter Belleville de Satana elle veut traiter Belleville de tout batu pe fo ba yeba ke yo oza dini yo finga Belleville te batu fo ba yeba ke yo tu n'es pas à mesure ya ko porter mutu correction to ko peksa mutu likambu songolo bakala po yo moko za diabulu obebisa vie ya mwana mobala batu boko mona na ko tiela bino papa c'est yande ngakoma bino mo tala vidéo bon mona papa c'est yande papa c'est yakoma tendance on eloko mo yo finga Belleville yo nzamba yebi yo tendance yo moi so basi bana bakawukela na libumu
Yo nzamba yebi yo tendresse. Tendresse yo nzamba yebi yo. Po ya ko finga Belle-Vie. Dis-moi Belle-Vie soki ata sala masumu na ata sala mabe na ye. Mais Belle-Vie c'est une servante de l'Éternel. Lelo Belle-Vie o sa la nzambe. Lelo Belle-Vie o sa la nzambe. Tendresse. Okosela Zidane makambuke bango to bamema papa c'est na gamine na ginganga. So bango ba ngenda lukanganga na bango na ba fille na bango bamema océana de quel droit? Papa c'est des filles na de pas kotisa yo comme mulili. Maman et papa c'est ya kufa tika papa c'est ya lopango limwa. Et kendab. Lopango papa c'est maman na tikela ye. Lopango limwa. Na kindoki na tendresse okenda ko bimisa soki nani a escroka lupangu yoza mwasi mobala ko zwa yo bakena zwi mwasi na ya venir to construire vie yo ko finga Belle-Vie te so Belle-Vie bala libera deuxième bureau ya yo ya premier bureau to chasi la te po sila ke lokota asiatique akele lokota munibu eza ko suka mwasa suki atuli ba fingi nga célibataire mingi na ke lokota ta oyo mosuko libasani na bite ke musala osko basa na restaurant za mabe mais na munoko osi la zaka nango na obino bana ne bosala nango biso mweto zo mbala batu to so Belle-Vie za deuxième femme mais mobali o akenda bureau ponga na yeba ki peut-être si la nebo mona ko ndia spécial o mema papa olibomisa papa c'est le ponga mama na ye elimwa oza mwasi ya bojila kele mabe oza mwasa milimo mabe so yo vi na yo na milimo mabe na kindoki na yo yo tendresse oyebi yango te yo muto yo moni Djibouti na yo ya sakana ya Belle-Vie oyo kumisa biso sila zi mubali sila so bala bongo yo ko so mbali mukoni obala mukoni otika mibala bala mikie otika ba mukoni yo yebisa biso Bambi papa c'est un nzete kindoki na douche na point noir ndakumie ayena na kisasa tango balakisi ye kuna na kindamba na nini na kasanguru akeko yo tendresse yo vandela papa c'est papa na kindamba bokomi ko yako tela papa c'est na fa na kindamba. Moi, c'est mon... Est-ce que Bilon a bon Belle-Vie salango na vie? Belle-Vie salango na vie, ya bisabiso. Ya bisabiso na mukili. Po yo ko moi sa munoko, yo yebi ko finga batu, likola sila o finga ka batu. Pauvre sila za femme inutile lokola yo. Bo andenge moko poso ki sila azaki na mayela bo moto. Makam oyo salaka alinga pekisa. Lokolo za fan nga petit boule na za fan na Belle-Vie ko gérer ngate o sundoli papa c'est akuna na kindamba bolingolo na fa lelo loko a salite ya Gaël loko azola na mitu ko ekufa Gaël bakolikolo mulai loko sabotana on a forme te na yeba te so bima na brousse nini yo Gaël so bima na zamba nini na yebite. Tu as les kilos. Gali yako expliquer biso. Ne tendresse yemoko ndeko linga fa. Tendresse bakomi ko keta na mubali na makangu na ya gigolo wana ya mwana mukie fa. Bakomi ko keta le kuna kindamba. Akena fa epa ya mama Marie. Mama rasa la fa ba prière. Fa comme na succès. Wana papa c'est azo telengana kuna na mama Marie mbo osale musali na mobe église pa valongo ne zalaka basomba biloko osala ngo musala basomba ba poudre basomba ba bougie basomba biloko mutu nyonso oya kende église pa valongo to ayoka yango na sango boyebi ke basomba biloko osala ngo musala kosalisa mutu fo basomba bakisi o basali ko benda na ngo loboko na lokolo mama batu pauvre femme ala na ndako batonga baprike mabele a commencé à bakisi par compassion tendresse yako expliquer biso vie à papa Oseya avant yo ko vanda o critiquer Belle-Vie
Pendant mon dirait ma camarade va se dire bon maman moi c'est bato mobali no katière à kota prison ti le là en prison on met la vitamine pour ya munene pour famille on tobola pour vous tchatcha ba tatouage na maboko kwa muyibi kwa basa miyibi ya pongo ya rompengaba on dirait choqué yote ce qu'on a yena na ya papa océan na ko ya na lisola Jean Thibault na leki no mwasi na koya lisola Jean Thibault na koya na lisola ya mwana mobali oyo bakenda ko dedone mutuka na leki na yo makambo oyo salaka na kasangulu na sa pont papa wana zaka na kasangulu na sa pont kota mai wana na bosali kombo mai wana babenga ngo makambo oyo salaka po mwana mobali wana bon escroquer mutuka dans notre côté non lié essence non yanango chico tokende na turbulence sur turbulence tu touches à Belleville je choque tu touches à Belleville je choque non yana makabu tala makaba famille ya bino yo beso yebia famille ya so yanango anes ngana simbi na yo poto yebani bien mutu pe muso ayebi Miss Lolo asimba no Miss Lolo mutu ba yebi irano mukuse lokwa musapali konanga ya suka po ata nile ata oyo eleki ata musapi nanga ya suka oyo ya likolo ya liboko eleki irano na mulai na kitoko mutu ayebi irano asimba irano ngana simbi na tendresse olinga kofinga Belleville no ozana posa ko humilier Belleville na mukili bat au moins sa Belleville ne satana on est Belleville bota masekela mukila ngape siko na sok de esko ko imide na yana histoire ya famille na ou ne ba bisa ba leki no ba tonga la mungongo ça va ma chérie ekota leki no mobalo zo kumisa wana o linga ko imide na ngo ndani jebima ibele leki no wana ba bimisa etonga la mungongo na epek mama ya ni makokala ndela ba wasela ka video yo so ekoti abandi live na yango mwasi makasi yaya finga ni makwakala ani makwakala za famille Bota elle défend Belleville qu'on dit la patronne la bishop de l'écriture ma chérie ngana bike yo penda ne ngoza bongo za tata mwasi ya sila olinga te muta toucher sila na yango niveau ya ni azo simba ani makwakala azo simbela nga sila niveau azo boma vina surtout ya mobala mundibu yaya na ndena yebelo jamais tika échappatoire simba ni makwakala toucher ani bongo mona ya ni sikotanga bando sopa ba voice c'est pas famille Bota mama lika makasi boy niveau ani makwakala ko bimisa bondoki na yo niveau ani makwakala ko étaler yo ko kima TV faut ya TV faut me la diamba makasi il faut me la diamba makasi ayena papa c'est ya sundeli papa c'est pas maman Marie ni 50 francs papa c'est ya komika kolela maman ba tout pauvre femme boyoka bien Belleville kutu asunga ba femme vulnérable asunga ba na bitike mendoki attendresse oyo a parvenir ko tia maman ba tona charge na nzoto tango maman Marie asalaki oyo ekokaki mpona papa seya koma bien mais traitement s'il a été lokola tendance ezaka moyibi ya mbongo alingaka mbongo mingi ale ya mbongo na mito ya bato ye ata mpona mbongo akoboma mutu ata batindi esala mutu mabe mpo ozwa mbongo ye osala ngo neti Stella Swamana na nga na bosano avant na continuer Stella n'oublie pas que je te connais bien ta famille je connais ta mère je connais ta famille naza na histoire ya famille on a refouloté Silama oyo eza deuxième fois na bano Stella Silama na nde na yebeli ndo oza na yo na lolenge oyo ozaleli yo koloba na Belleville te na ofouloté na opesa na maboko ya Bianca leki na Bianca mwana suka famille Bota nga simbo te me na opesa Bianca matière peso Bianca sali matière nga moko nde na obenga papa abino
Abenga pa Gaston. Abenga pa Gaston Louvoilou. Abenga yi. Na Stella, na Robenga papa Gaston. Tu comprends? Na fout appel transport na quelque maman bino. Poto sona maman bino. Na expliquer. Pour maman bino oyoke la keto ça kana impoli finga ke. Mais quand même azala nini me na Robenga papa bino. Na vendre sa bande ko na yo. Na ko expliquer bango na ju vidéo na otaka na tie bango na TV. Veline nani Belvite ne te connaît même pas. Belvite yebi yo testé là. Naza posa o choqué o te papa bino linganga mingi. Papa bino alinganga. Maman bino alinganga makasi. Leki no Rosie za ba respect belé ponanga. Merla za ba respect belé ponanga. Tendresse so coach na libulu. Stella nga pona Belvite. Naza mabe. Tu comprends hein ma chérie? Il faut silama. Tendresse le roi za le koso mbongo, le roi moyibi. Alia le roi kobele ya papa c'est eh na obi kana sauter ma bébélé hein. Bon moi na vidéo mo beto salaka côté à bureau ya groupe Simba na avenue Chikapa. Na enseignement na Kasavubu. Côté à bureau à président Elombe. Pour na osenga lisungi. Mais avant ça leki na ngai mwana biso suka Darling Love mutu akenda kokutana na Bellevue epa ya na indo et 3 na répétition ya président Caleb à l'époque mutu aliboso apesa mbongo ya premier traitement c'est Bellevue oyo Bellevue pa banda moteur madame nekala hein. Leki nanga moi c'est aza koufité a voyager te aza muta famille boto aza poso ya mene mission ya mbaye nde akenda kozwa mbongo pa Bellevue bino mo boyebi o moni hôpital Kazop prince outi maison de la Bible oye presque à Savubu entrée enseignement hôpital moi ça quelque part wana entrée enseignement na nenga vedia nini oyo ya Pongabi au Koti Kazop hôpital wana ba soigner batu ya AVC tension en fait nde hôpital papa c'est ça coûte trop cher mbongo à Bellevue lelo yo tendresse yo va na TV na nzoto no salité alors ce qui peut naébiter on dit mbisa mokonga oyo ovande sa batunenga yo olesa Bellevue na TV na Pointe Noire olesa Bellevue yo lo bakolesa Bellevue sa tourner ba film Major Bisadidi akufité azana bon moy ngala benga ekutu le père adoptif ya Bellevue Kondi Major Bisadidi akufité na monde yela okenda ko interviewer Major Bisadidi boniko tendresse yo na vie na yo ozali oya esatini rita vanda na ndako na kitamo ndako na za ya yote ezanda ku ya pire via papa se azaka na poto anobwaka papa se anobwaka ina ba théâtre na pesa ka papa se anda ku po bo vandaka rita vanda na ndako na yo anobisa mbongo akolia yonde mutu geri nde mutazaki kuna bozali na bango kuna nerit pe kolanda geri kuna bokomi kuna tanda sona eloko ofinga nga te kamera na nga nde banda otourne yango ba théâtre nga alia nini ya vina nga nalia nini ya vina yo na ndaku na yo nasila kuta siko tie nzungu baolamba fufu te oza fia malewa avant nde na ndaku na pesa ndako ofele mamisa mbongo akolia yaka ko expliquer biso papa se ya koma ebongo nde nini okosela mama epela makambo okosela ya Zidane okosela Eveline Zidane makambo okosela nani papa koba makambo na comédien nini ngo susu ya mobali à l'époque papa Tito okosela bango makambo obundisa kaka ya Zidane okomosala bemission zofinga Zidane
asalaka nini yo moko moto osala mobali no mabe po koma na succès po zwa mbongo boyokani na mobali na wana ya Congolais Brazzaville osibi wana bato bakomona bacommentaire tendance elle vient répondre non pour vendre du corps. Toi tu es vendeuse de corps espèce de Marie Bongo là yo ça me tokoya loba na belle vie te yo lelo ni yo ko choquer na belle vie la ki sa biso muto beza boma po Thérèse ya boma Suzy Bantu Thérèse ya boma Suzy Bantu yo o rata ko boma papa Seya o leki sa bana no mi bana papa Seya mi bana na bazemi ka bana bakauka na libumu o ce qui peut estomac ba phénomène même mystique comme dans la vie et comme la belle vie oyo c'est ka bevi ke bevi bali mbala batu si la zui mobali ya mundela malube likona ngo sila azakana loko te na libumu ya bomwasi comme mazemi comme un film à choc to chokané mobali ko zo sila te po sila obota nini kindoki azuma elongi mabe alors on appelle le bio Belvina na mupesha babebani Belvina mupesha babebani te wana ndeza kindoki ya mama na bino nda pesa bino information lokuta ala nde libala na ena mobala ya malube ero jeune fille que mama posi la za mama lokola sila ake bala mbala mundibu basi a poto ba famille bota poto bino twaka na poto est-ce que non ça ba mwana na ko melo mbala mundibu si la salissoni de la République, c'est la honte de la République démocratique du Congo, comme on a soi-disant star, humoriste, lokola sila. Ake lokota mubali mundela malubele ali pana mwa manzela nzela. Ake lokota mubali moko boye, mubali ani mundibu. Bon mubali ko ba fait. Donc ba bien. So mubali wana saki mubali mbongo. Asa mundela mbongo, asa na ba société, asa na ba nini. Veste na eka na cravate na ina montre na ceinture et ngola sasu kesa mundela mbongo wana veste nini yangwana wana la tele nini yangwana yozuma si la memo potote tika na ko luka makambo so bakangisi lelo mama na pauvre moi c'est l'air fufuna mu jibu pamba ba chan soa ane sika o miko arrêtez les mawapi na famille ozuma ate mutana vélo azate ngana na tebe la ganga pour la belle vite ngana famille na ba tout pena baza si je fais le YouTube aujourd'hui c'est ça pour ça monter mananga comprendre mina basi ba mona ngai to nde ona be to nani to lo ku faire me SOS ba famille ba to bina moni ngana bengi na ba famille ba to tinga bongo si on te be maman ki la ngai pola na morgue ba moni ngo. Moi, je ne suis pas dérangé qui m'y a battu. Oui, la volonté de me parce que je suis ma famille. Oh, il y a bien là, comment il y a qui mouille, salaire à ma fille, bon, ma fille, belle vie, pour bien bon. Vous êtes maudits. Tendresse nasi là, base à la qui tata moi si na mouana, c'est normal. Parce que boza empire du mal. Tendresse sorcière. A détruit via papa c'est quel monument boulelo. Si là a détruit ma vie à te belé. Ni ne me loba. A détruit sa vie à pechanga. A baby c'est le mabala combien mi bali na e. Le va fond la monora no tendance fond no fa tendance. Yakana nous expliquer biso. A même pas aya kolongola ko boku to la papa c'est na maboka mama marina makasi. Pour azongi c'est une pointe non pas que quoi chevalier s'il vous plaît à quelque sundo là tendance à koki ko boma papa c'est pour le deuxième tour de na pointe noire a sundo lié ko zonga deuxième tour ya zuinda me makangu na efa amemi na Gracia.
Pas que nous avons grâce à l'Ouest africain. L'Ouest africain, comme kozwa mwana batu grâce à l'inga kufa li bumwe vimbi. Bango bazwa grâce ya, ba pesa yembo otanga si yebisanga yo la sanga moto velvia ke na koteka. Na ba Ouest africain. Tanga si yako la kisanga yo me mama ba point no ke na oteka bomba mibali. Yo zwa mbongo yo commissionnaire. Belvia ça mabe ya mondele wala niveau wana tête Andrés. Yo ça na mabe ya makasi. Oh penda tuka oza dinte ya koya kokoko kolobela Belvia mabe. O mema papa c'est na ndako nganga. Ti ko sela papa ko ba makamu pa tito. Mama pela ya Zidane. O mema papa c'est na ndako nganga oboma ya ko sela batanga ni makambu po bakenda ka spectacle na kabinda. Yango yo profitaka on lekisa papa sela ya kisi pozwa succès. Tando si yo ko sela ya modèle makambu ya modèle nga violer, c'est moi si loko ba ko violer yo. Po ba twa bossa na makambu mingi. Yo ba ko violer yo. Yo ya modèle bana yo bana linga mibalo linga mbale loko ya modèle. Yo ya modèle so bino ka je yo mo sal jeter. Po mibali nyonso bazwazo po na boy na ngotanga bakoma bandeko na nga mibali banolala ba ona ndako papa seya parce que ndako wana zaki ya yote ndako wana bozoka ona sima papa seya vie papa seya za obwake na poto de kolo lupangu wana ezaka yote po na vino ba do bota na olika malonga ko mela na fiti yo tendresse faiseur de mal au kotanganga leki no boto la mutuka ya batu mobala batauti poto marié jusqu'au dana bana na poto atindi mutuka na ye ya na famille na ye lokola leki no za makangu na ye amemie na matadi yoki kotanganga na komba mwa mbala batu bo domine mwa mbala batu bo botali mutuka na kedabi yoza nini yo yebisa batu yo lingo talisa mabe ya Belvia mabe yo sa nango ya makaso détruire ba foyer batu Jean Thibault asombe papa bino cercle ya kundaye au finga Jean Thibault Andrés boye Jean Thibault comment les nini comment chaîne ezalani Eco RDC Jean Thibault vient dans Jean Thibault azan allemand hein Aza bokani. Na Suisse, voilà, na mboka ba Brigitte Cavani. Na Suisse. Jean tu vois somber la papa di binga cercueil na libulu. Papa batatinda mbongo ne belé et ça la moins d'un an. Au finga Jean Thibault na tevo sala émission ba mona. Ingrat que tu es yo tendresse. Na monde ba tebele ba yebi bien tengano to bani bien mikolo to sande ngana yo to kende yo ko expliquer biso faut mettre tata no ni so mettre tata no nini cercueil libulu bakunda papa abino paix à son âme c'est mon oncle pour papa wana asande kwa mama nanga j'ai beaucoup de respect pour naye ya on andima ko ya ko pola mula la c'était pas pour toi Jézabel tendresse Jean Thibault akunda bokilo na ye en tant que combat de Renault moi si t'es pas ça ndeko nanga na kati makambo za innocent mais na tel ça ba toi ingratitude na yo do yo za dini ya ko bebisa lokumu Belvia na TV do bebisa ngote Jean Thibault akufite azali asupe pesa mbongo baluana salle place be papa bino bimaka to vandela ngo na salle mbongo Jean Thibault cercueil kunda papa dibinga ya Jean Thibault cercueil donc mabele cimetière na kitambo je crois mbongo Jean Thibault mais yo tendresse au finga Jean Thibault finga la maman na yo abota yo finga la mamba saleté na inatel saka batu mabe oyoza po yo ozo baby sa réputation à Belvia makasi mais oza na mabe yo zo senga donc yo na ebité délivrance now délivrance sur le pasteur, mais sur le Congo, il faut pas compter dans l'Ouzizi là. Ça lit un mois. Réponse on doit passer par une directive, n'est pas le kilo délivrance. N'est pas on se bat. Pour que ça somme, pour un mois le bon on a manguma, un mois bon comme million, un mois bon comme million brequet, pour un bon on a mis le mois somme, on va pangolé.
yo tendresse po milimo yo za nango mibala ba quartier ba pasolo ko mabumu abisino michopo ba ba moni somo pasa spectacle ba pesa mbongo yo ko abebisa lokuma belvi bongo te nga otalo te moni video e na longo la tenga rabiri libéral video etikali na internet so za mwasi atembe yo finga mama nanga nga la finga mama marité na finga mama marité la sa indication nanga mais soki ka otikaka video na mobimba na TV deti lo na finga yo ka mama salité muto kanga sa te chaîne za nga so YouTube amoni ka lembi de na finga mama salité kangi chaîne na somi musu na ba abonné na continuer pour lekisi vraiment famille libota botu na tendresse aluka délivrance papa seye ça na boka tendresse liboka papa seye na lokolo na ye etika na pointe noire na nganga ya tendresse mazwa peloti ta mwasa bakisi oyebi ka banzela bangai bakomba banganga tala na banganga ya makala ngunza likolo kuna na makala tendresse ayebi akutana na bango akenda koluka banganga ye vile za banganga mais likolo nango poto na ezaka ya pointe noire longo bino ba finga dobi ke aussi là mais bino poto non c'est là en tout cas so ba komi na aéroport anjili ya bo kende pour la invitation mobile no ya mundibo ya mama bidanga bala c'est la honte si la penda suki ya komi na suka pour niveau elongena ndenge kubelier mobile ya congolaise ya congolais ko linga moi c'est kuba bon moi c'est longue c'est kei bongo ba jamais marne loki ya ngo boyo ke la belle vizua pour maman na bino niveau elongena ndenge komelier tokuta ni lobby. J'espère que vous avez Zuma on a passeport hein. Oh ya mi balé. Kanga bien moi dans l'action bongo. Pour les ménagères, ya libéral les ça. Pour libéral dans un perruque bouclé. Na c'est la ma rose. Oh eza qui robe ya bleu. Na tchepe nini kabelo ya lisse. Soyo Zuma banda ba boto na kota affaires étrangères ti. On ça fait 2 ans 3 ans le côté qu'on te pour le nani. Yo vino za yolo kalamu pembe na ndako mama bino obimi ona yolo loko se pas tendance que les fufu obimi ona kei bo que le pesa les fufu vilte yo ville za mboka no to que ça na vie yo la ville so ba mona ba kanga eza irano ba kanga bi pour salter makasi. J'espère que on a yeli yo tendresse le et kota yo ba mino tango oya so za pa moi ça tembe oya lo banini rita vana na ndako no anaso ma savon tina kombo ndako no ya kolia likolo ngo afutelo na transport asombolo ne lamba ozipi makono X na ba cancer na ozipi yango tela mwasi atchaka beauté kala tandis mwasi atchaka maquillage ya kala tere ba mambili ya belle na ba beti masikini beauté kala ya su ya oloba so za mwasa tembe ya oloba yo détruisa ba vie ya bato okota ba vie ya bato okota ba baby sa ba vie ya bana bato ya basi lokwa mibali so teka fuye lobi na liste basi no ya basi lokwa ngabo na liste la bango nyonso nando tanga ba kombo na bana ba komba famille na bango ba ba no beta na Facebook ba mona bango po ya Belleville so ganga ki lesbienne na Belleville to mona mwasa Belleville mais ngana yebi basi na yo on peut nous présenter bisopé oh maman bino hein soit disant yo tata hey vraiment famille bonne de kobi la suka na ko régler ba compte na mon ka boui to kena ba ngobo ki to commence nga ba mute bunga na simbisa fina na maboko mutu nga na simbisa fina na maboko mutu na simbisa tango c'est le côté secret mon côté so na simbisa ye aya na on TV a bon attendeur sali tendresse na oselo ya oloba so za mwasa tembe yu mama ube toro nyongololo swapante